par rapport ya makambo lekaki na Sinark oyo pesaki pe biso oyo esengo te ya kozala susu na kati ya Sinark. Pako il est maintenant bel et bien de retour avec force na kati ya groupe Sinark et puis azwi pe poste ya munene na kati ya Sinark. Amoni biso to confondaka, amoni biso ba Congolais, ba Africain to confondaka vérité na kofinga. Soki bato balongwa ki ezalaki pona yango pona makambo mbongo parce que bato bazokoza susu oyo elongo banite lokola salaire pako atika bango siko soki ye azongela susu kaka même poste wana après Caleb ye pona nini po ye pako nani Jésus to nani mbote na balandi ya Info 16 pe Info 16 Nzonzing na biki mikuleleka ki belé mikule sali vraiment belé to monanité mais ya bino 16 yeyo ya bino 16 ndeko na bino o bolingaka o bomesana ko pesa conseil nazali moi absence sali maki moi trop yo yebikaka moi ba déplacement mais siko ça va Info 16 nde bomesana ko landa nazo senga bino bo s'abonner toujours na Info 16 Nzonzing na Info 16 Nzonzing bokuta toujours ba film kitoko bouti ko landa pièce na bino et uti ko sila kala mingi te na combo infidélité oyo la merveille à salé libino pièce kitoko vraiment merci na ba oyo balandiango merci mingi pe na ba oyo ba oza occasion ko landango na émission na biso oyo to yambeli bino nani to yambeli bino moko ya to bengango moko ya groupe Sinark to moko ya ba rebelle ya Sinark to moko ya ba révolutionnaire ya Sinark mutango nani ya Willisionga mutango nani Papa Liwa. Bonjour Papa Liwa. Bonjour 16 mm. Bonjour bonsoir pe na balandi nyonso oyo bazo kolanda Info 16 pe Info 16 Nzonzing Papa Liwa na bino yeyo oyo bayambeli bino pa 16 mm pona kolimbola pe kolobela bino mayimatali musala moye. Papa Liwa kala mingi te totaki koyamba yo na ebite soki 2 mois ekoki déjà to 3 mois président na yo Caleb bienvenue to Kebana mbote sikozali azali na Kinshasa te et puis oyaki ka na émission oyo ko annoncer biso ke olongwe l'internaute pe bayebaki déjà que Papa Liwa alongwe mais tolandeli la fois passée to monio toujours na Sinark wana eza ozoko saba internaute ou bien manque ya respect pa bato balandaka yo ou bien bosalaki kaka bezi yo na président na yo Caleb. Bon ya liboso na koloba Sinark eza nzete munene oyo ibimisi bato ebele oyo isali bato ebele mokili mobimba bayebi yango. Papa Liwa c'est vrai il y avait des problèmes, il faut qu'on le dise, il y avait des problèmes. Ya Willisionga alobaki nanga Liwa ya quoi encore ngana lobine ya Willy na yebi de soko bosolo laki na zowen kiambi Nzambia Strasbourg. Il y avait des petits problèmes oyo et ça lipe ba départ ya bato belé au sein du groupe Sinark. Non, to komina no côté bato belé te to tuni question. Tango bo annoncer yo moko ya ko annoncer que olongwe. Na minute to loba ozongi to bozana no na ba pour parler na président na yo Caleb. Jean-Claude Trekeden c'était ya mbongo vieux nanga na kati ya Belgique ale Pitons boyo kanana makambo yo Ripol Malonga na Londres nakoloba nini. C'est vrai oyo bomonaki nazalaki na Sinark wana jour wana ezalaki réunion esalemaki réunion d'administration esalemaki na kati ya Sinark tozalaki wana pona koyoka président Caleb na oya lobaki par rapport ya makambo lekaki na Sinark oyo pesaki pe biso oyo esengo te ya kozala susu na kati ya Sinark. Makambo nini? Non,
makambo ebele makambo ndeti ya ba makambo ebele makambo ya o esalaki makambo oyo esalaki ke bato balongwa boto foto lo bango makambo mbongo. C'était makambo mbongo soki bato balongwa ki ezalaki pona yango pona makambo mbongo parce que bato bazoko susu oyo elongo banite lokola salaire yango esalaki ke bato bakite groupe yango ngape na esalaki tango na vani natali mais pourquoi boye ndenge na lega ki émission na lobelaki etango ye po alanda ki émission tango ye alobi non naza na réunion na mutu nyoso ya Sinark oyo ayaki te c'est que ye wana penza décida ki penza ke non a s'en fouter na makambo nyoso moni na vie na koloba nini 16 non na lena kenenon azena posa ya réunion batu nyonso baya mais tomoni Pako oyo azalaka na bino kala alongwa asaka pe mouvement na ye na pesi mbote président ya Levite ayaki wana do elingi koloba Pako azongi les sous Sinark. Oui, pour votre information et pour informer toute personne Ozolanda Papa Liwa, Pako il est maintenant bel et bien de retour avec force na kata groupe Sinark. Et puis a zupe poste ya munene na kata Sinark. Poste ni a commis deuxième cordon ya kata groupe Sinark donc junior après junior c'est Pako Rabouni. C'est là junior après junior pourquoi pas Caleb et Pako mais et commis Caleb junior après Pako. Non Caleb Julien vice-président Dingizoyo, deuxième vice-président, Junior Kumbuzo comme premier coordonnateur du groupe Sinark et puis Pako Rabouni comme deuxième coordonnateur du groupe Sinark. Mais binope mudo Pako pena na titre Pako bogochaye musika ndengwana ata yo mogoliwa. Mais na lobi 16. Ata bato bazolanda bon na lobi na tout poser ta question on a bato bako répondre biso. Muto akenda après combien des années? Si oyo ba travailler na Caleb pendant ce temps-là ya kenda. Pako atika bango. Siko soka ye azongela soso kwa même poste on après Caleb ye po na nini? Po ye Pako nani? Jésus to nani? Bavali wa tigana ko succès biso Pako aza premièrement na nous camarade ya Caleb et Dédé babanda Sinark wana na Caleb ozomba ya otato monike soki Pako azongi soki te po yozo confirmer biso ke Pako azongi mais faut azongi la poste ya ki vice président non 16 na musala nyoso nazo yebisa yo ki camarade to kindeko yango ebomaka musala Caleb atali kindeko te soki ki camarade te atali ndenge babanda te mais atali départ. Akeiba lobi c'est lui qui part à la chasse perd sa place. Y'a que bokila. Mutu oye remplacé, totalement remplacé. Mais yo pe okenda ibokila, est-ce qu'on a remplacé qui place na yo? Papa Liwan Tsengo Koudi Bende toujours tout fait tout flamme irremplaçable, toujours titulaire, toujours number one de tous les papas du groupe Sinark. Batamusu bakimi bakimi lupemba gwa. Ça va Papa Liwa. Mais makuba ayaki te tangi la bisona no banani bayaki te po to confirmer bena ke bango balongwe bena ya libela. Bon naza pona ko sala publicité ba komba ba tout mais baza ba frère. Makuba vient na ngai Emile Melina, Bibiche Sans, Caroline, na ba mususu nde ba mona na kite na réunion na biso c'est que bangonde batiki Sinark vraiment oyo yemoko président Tukeba na bienvenu à confirmer que batiki Sinark bazali susu ensemble na Sinark te. Mais biso na Hollande ka toyeba ke yo pe okendaki na ba Caroline. Ngana za système ya les marquis te oto ke ndiko sala les marquis oto ke ndiko sala les 7 patrons te.
ngai na lobaka ngo 16 chaque fois nga ko longwa Sinark na mbala moko mouvement na nga naza déjà patron naza déjà président leader siko comment nga na longwa Sinark un grand groupe comme Sinark na kende na sala siko système ya wenge jamais ba kende basala nga na ko landa bango te nga na za ozobanga ke côté kuna place ezate na bango nde bake wana na batata o bashuaka ndenge moko nanga nani akokani nanga tozalaki na bango na Sinark bazoki mulunge na bango mama papa liwa ebele babulake papa liwa travail basate siko papa liwa soki so totali bien na minute boyokani na président na bino boyokani mama mbongo très bien siko so apesi bino mbongo yo o boyokana kite o longwa lisusu omoni ba mikolo balobi bakangaka moyibi awa te bakangaka moyibi awa mutu nyonso po oyeba lobi solo to akosi il faut o vivre na ye pembeni yo vivane déjà bane ebele ozala na ye dernièrement uta yo yebisa biso ke na masolo mbongo asolaka bien te yango esaye ke obendana na yo otika ye awa yo zongi eske mamba mbongo yango ekozala penza ndenge yo okalikile yango 16 ngai pe navandaki kaka boye namoni kombo na nga na liste ya bato oyo fuba futaka bango na Sinark biso nyonso tokomi lokola peuple devant son gouvernement tozotalela soki ke esalemi ndenge toyokani te nga pe tanke papa liwa nakosala pe ndenge toyokanaki te donc okolongwa lisusu pour la deuxième fois wana siko nkolo moto ayebi sikoyo mais est-ce que ozomona te ke kokende kozonga quelque part ezodimine pe succès ya yo moko nga nalobi boye info 16 nga nalobi boye Sinark ti lelo bayebaki te ke papa liwa longwe même ye moko kale bayebaki te ke papa liwa aza na Sinark te soka yebaki yango mbele naza na liste te kokende kozonga te onela wana maloba ya papa liwa ya welisio nga janonga nomasa na ngai zowe kiambi tozozela yo na bakina wandeka tosololaki zowe kiambi monami nzambe ya Strasbourg frère Richard Madeka question oyo olinga na tunango mingi tosola pena na papa liwa mingi ndenge siko ba Caroline bakei basali mouvement na bango bino botikali na Sinark soki siko esengi ke Caroline abengisi yo abengisi liwa ya kochanga poa okene ko jouer to o jouer te bon question wana nga na ko répondre boye Sinark ezali grand groupe ezana ba structure nango oyo toza ko solo na réunion wana oyo tozalaki nango kuna soki basengi ke liwa yaka ko jouer basololi na bureau Sinark basololi na yemko kale est-ce que liwa tango kena ko jouer na ba mouvement mususu bayaka na ko senga na bureau ya Sinark non wana ezasko entre artiste na groupe na ye mais wana pezaka entre artiste na groupe na ye eza lokola musicien aza pa fere wera lobi yaka ko yemba na disque nanga mais ozano ka pa fere siko yebisanga musicien ko sinale fere to wera muto ko sinale fere c'est entre eux les présidents c'est entre eux les responsables vont se parler qui na na posa liwa donc ça on comprend bien ba Caroline ba komi ba fere bino bokomi ba wera bon eza exemple kana pesi eza exemple na pesi baza ba frère na biso baza ba sœur na biso toza na bango bakanda te Caroline aza grande sœur oyo na salela même misala pe na froid nakenda ko monter ba split nakenda ko salela ba congélateur donc si tu comprends bien liwa na ba Caroline bazo coopérer na bango na ndenge ya normal mais na ndenga boulot bakomi benemi do baza bami na famille boye mais na boulot baza vraiment ba diversaire benemi te mais ba diversaire na restifier place wana papa liwa sikoyo awa ozongi ba projet na yo ya ba film libanda Sinark interrompre yo ko sa ba film libanda te non ba film nanga toujours
na kokomaka na nga kaka ndenge nazokomaka kaka. Mutu nyonso aza libre ye moko alobaki yango. Mutu nyonso aza libre asala oyo ya lingi. Ngai nzamba apesi nga do ya kokoma. Nazokoma na nga. Soki producteur amonani na tie film ekei. Info c'est ça singa film. Papa lui kokotisa film na komi film na kotisi ndeti kalate awa Vieux Jérôme. Ezoya bana poto Vieux Jérôme mubange na film ezoya. Botali ba film papa lui a commis mais cette fois-ci Vieux Jérôme ezoya pour na signaler bango déjà Vieux Jérôme ezoya donc problème mon côté ezali entre film na Sinark. Donc oko sala makambo na yo mais zalaka na respect ya ko respecter musala na kati ya Sinark. C'est ça. Ti obandi côté la président na yo Caleb pour bidon bo metambisa mouvement ngonde mo na politique. Donc jour les sous au mona marambo eza bien te yo moko leki les sous obandi koloba mabe na eh. Bon, ngai au juste na tikala koloba mabe ya Sinark te. Vérité ndi. Amoni biso to confondaka, amoni biso ba Congolais, ba Africain to confondaka vérité na ko finga. Nga na finga Sinark te na finga président Caleb te. Vérité kaka ndi. Nde oloba ke aza maboko makasi asola bien te mambambo. Non, ezake asolulaka. Bon en fait, liboso clair ezalaki te na makambo ya mbongo. Soki pe oui clair côté. To solo liango te. Réunion wana ezalaki mubange na réunion to solo liango. Soki sala mindenge to solo lite. Basala media pona biso. Tokoloba. Si on a liena tuna donc ndenge ezaka acteur moko Sinark asali mabe suspension nani apesa yango. Suspension eutaka na ye moko le président bienvenu to kebana asololi na bureau que je veux que telle personne soit suspendue. Pona acte boy na boy apposé. Donde eza boy ba jour yo neti tozo exemple ndenge parwa otozo nga sika boy. So sali mabe après bienvenue to Kebana Caleb à suspendre. Oui. C'est le président bienvenu Caleb to Kebana va le suspendre. Si on a monara Caleb et son administration. Mais ngana monara par quoi zale mingi kaka ko travailler sur contrat na nzonzingi. Na banzonzingi ya Caleb. Ndenge azongi wana bino bozobanga te ke po awoya obotola bino ba poste wana nyonso ti ye mo akomi vice président. Omoni nakoloba nini? Riss le Matadien, grand chanteur. Alobaki nanga boy. Papa liwa oza artiste munene, oza intellectuel. Nakoloba nini place wana? Ye akoki ko asala nini na poto la biso? Aboto la bino ba poste a longwe place oboche akomi vice président. Pour président za master na ina. Jamais Caleb ko sala lango parce que Caleb pe azali mutumoko la tête est bien faite. Asa muto kanisaka bien. Aibi bato a souffrir na bango depuis Sinark banda ti bazo kende na ye ti retour ya ancien. Yo websanga te ke junior a souffrir ko leka pako. Bon na lobi boy. Na lobi boy. Moïse a souffert kapona bana Israélite. Est-ce que yemo kakota kana? Akota kana te bana Israël bakota bango moko. C'est que ce to comprend bien pako pe a suka na nzela. Non. Na lobi na sens nini. Oui, ba souffrir na Sinark, mais un bon moment atika ki Sinark akei. Bato bazala ki simana ye, bazu relève. Ba junior bakei. Bato ebele bakendaka nzela moko na ba Moïse na nzela bakufa na nzela, génération sike bota maka. Na yebite soki nazolo bamba beba na poto. Non, ozolo ba mabete bana poto pe bazolanda bazaka na posa ba eba makambango ezoleka ndenge nini. Papa liwa tokomi kende vers la fin ya émission na biso. So de tuni yo question oyo te bato ebele ba obenga biso po bato na biso. Oyebi ke ba jeune leader basala ki moi lisanga na bango
Oba Ponaka, président na bango, Herman Kasongo, yé bien. Na bien côté. Bon, yo, oyebino ba jeune leader te. En tout cas, yo mzezo ko informer ngai makambo oyo. En tout cas, lukuta mabete Herman Kasongo zandi konanga. Na pesi mbote biba yazali na Canada kuna. Fala kuta jouer na film nanga yebi. Fala jouer na film nanga na yebi mais association wana en tout cas na yebi yango te. Bon, yo ndeko informer nga lokolo informer nga c'est que photo kinde to moto to kinde pe to sala wana. Mais yo oza koto yo mosali. Koto yo leader. Eza pona ba jeune leader. Eza ba jeune leader ba o baza ba leader ko association wana. Toko kende ka. Zela yo to benga yo mosali ou bien jeune leader. Jeune leader mosali. Mais ozo mona te ke liwa ozo ko se compliqué yo moko. O na ndenge nini? Côté mususu oza na mouvement, côté mususu oza na mouvement, côté mususu oza travailleur. Bo obana ko mikabola ndenge nini snark mouvement na yo pesa na no jeune faut kende pe liboso. Na lobi boye 16. Tango tozo sala musala oyo il faut que visa ka loin. Soko tali na génération nga to kota na Sinark. Na koza la première personne oyo akoma film en dehors Sinark. Et ça déjà que leadership. Na zupe na bengi pe vie de loin. Na bengi pe Moseka, na bengi pe Lava, na bengi pe Sundiata, na bengi ba Serge Pasteur patron. Na zuzu ba jeune talent beaucoup na film. Na génération nga na Sinark naza premier mutu na sala ngo en dehors Sinark. Naza leader. Naza leader. Mais est-ce qu'on a voté déjà président Abino Herman? Au CP la ndenge ba voté qui Herman comme président. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bravo président Herman. Bravo. Pourquoi pas ça mona mbali moko a mutu ezali. Solo la capé bien. Avant na capé bien na baninga. Donc pourquoi pas? Bravo, félicitations Herman Kasongo. En tout cas plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses mon frère. Tokomi presque nasuka ya lisolo na biso papa Liwa. Est-ce qu'on peut sambote na bandeko oyo bazotala yo ba ope ba pesi biso donc ba respecter biso hein ba pesi biso honneur ya kozala liboso na bango tolo ba peto sola na bango nini okoki ko pardon na koloba mbote na yo et pas na bango pe nini koloba na bango ya suka pona émission ya lelo. En tout cas na koloba na bango merci. Merci pe na yo tonton mwinga ndengo yambinga na émission na yo ya kitoko boye. Na koloba na bango kaka boye ba continuer ko soutenir artiste na bango papa Liwa. Nazo sala toujours musala pona bango. Et ba zela pe film asikezo ya oyo écriture sika papa Liwa. Vieux Jérôme Kalate zoya déjà. Bo s'abonner belé na Info 16 nzonzing. Pour Kalate bozo sepela déjà na film na bino. Vieux Jérôme ezokoya mo bangé na filmé boko découvrir bactère nini oyo papa Liwa a tourné na bango na kati ya filmé oyo ya Vieux Jérôme. Bon bambote na yo po toke na biso na suka. En tout cas na bambote na ngai na bandi bongo na ya Wilishonga vie moko bien mutu moko solo ka bien ya Wilishonga Sionga Jean-Claude Trekeden c'était ya mbongo na Belgique Ale Pitons na Belgique Zoen Kiambi Nzambe Strasbourg Mimi Le Ntimba d'Improvisation na Espagne na pesi mbote makasi na Junior Maki Bamba na kati ya Mauritanie bambote belé Riss le Matadien grand chanteur de charme Kalate maxi single na ye Paradoxe ezoko bima bo consommer yango ayembi ba suka na ba chanson ya kosaka na kutute Sandrine Diana Nzambe ya Kabelo moninga ya Nisha Mabenga mwasi ya Die Maluenda na kati ya Luanda bambote ebele Mama Mimi Usungu Mutamba mwasi ya papa Willy ya pasteur Willy Mutamba na kati ya États-Unis bambote ebele évangéliste le fou de Jésus na kati ya Belgique
bambote na bino ebele et puis na moni lisusu Prince El Matador na kata Afrique du Sud meilleur chanteur oyo azoko sala maxi single na ye a sali pe susu ba meilleure chanson ya kosakana kutute Kabose Bulembi Papa Bukambetu meilleur suka na chanson suka na single bo consommer ngo pe lisusu Kabose Bulembi alobi nini na kata Bukambetu na maxi single Bukambetu alobi nini banzembo pe ebele zakati wana bo découvrir ngo Kabose ayebi ko yemba ya kopia ya kotumba voiture sans moteur suka na champ Loubel bienvenue na kata Belgique Loubel bienvenue bambote na bio yangwana Belinda Mombuyi na kata London mwasi kitoko Repol Malonga na kata London MT mwasa boya mbindo bambote bele petite sœur nanga propre Naomi Black Line de London petite sœur nanga Sacré Kabaoute na kata Paris bambote bele na bosani pete yemoko wana grande sœur propre grande sœur propre Francine Samantha na kata Paris na Montreuil mama na ngai propre mama salle de fête les 4 filles bambote na yo ebele papa loko lelo mabe na pesi pe mbote na mama Lili Mokoli mère double mama na Lael na kata Paris na pembeni na yepe na moni bongo mona na biso moko Blanca Niclette wa Lumpungo na kata Paris bambote ebele Paola Schengen de London bambote na yo ebele na bosani pete Junior Mantonet a bière de luxe de Papa Liwa na kati Papa Liwa nazo katote na kati te ozo continuer ba dédicace na yo mais tika na vansa batu na police te ona moni neti et aussi la te mais na vansa non zela ozo continuer na yo ngana pesa batu ebele bena mote te la Papa Liwa ngana pesa toujours oyanga pire vieux oyo akonseya wala kisanga ndenge ya kovanda na batu ndenge ya kozalaka bien na batu ya ulisionga na pesi mbote na sima ya kamera na biso Aaron Lubamba cameraman no yo ya swag botu na nga ya swag jour musubo mona Aaron Lubamba na pesi mbote na Janongando depuis Lyon Janongando masala ngai na pesi mbote epa Pati Baingando masala ngai frère Richard Madeka maramangonde to sola ikaka normal frère Richard Madeka batu nyonso basepela na ngai kitoko Junior Mantonet meilleur maison d'habillement na kati Kinshasa na Kasavubu wana en face ya terrain sosa Junior Mantonet pembe na ina moni Cédric Nkiamba salon chez Nkiamba na kati ya Canada papa loko lelo mabe papa lelo lobi bwa kisaye solola Junior Mantonet yebisa Cédric Nkiamba azongela masolo di frère Kalusha Alexis motema ya bato mama Aimé Jatans frère Nabiso le grand chanteur azoyembela nkolo kalate album ezobima frère Nabiso Kalusha Alexis ayembeli nkolo banzembo ya kitoko na bosani pete vie nanga Bobo Zano Noël voilà vie Bobo Zano vie Bobo Zano Noël vie nanga Bobo Zano wana bambote na yo ya ngwana vie Bobo Zano Noël bambote belé du monde mvwama voilà du monde mvwama to lelo na kini mabe du monde mvwama ndeka osola bien sola peka bien tozo lelo mabe Janongandu mfumu wa Lyon papa lelo mabe vie nanga Sele di bois na kati ya Pays-Bas vie nanga papa lelo lobi solola di Letonza ou le grand soudeur au mondele andima na kati ya Italie papa lelo mabe mama Espérance Silva motema ya papa Mango Silva na kati ya Suisse na Lausanne papa liwa akolela bino mabe bo contacter papa liwa yo za na poso kota na film sika ozo mabanga na film sika papa liwa yeyo numéro nanga ya WhatsApp yangwana nazo pesa plus 243 89 164 99 31 plus 243 89 164 99 31 Prince El Matador na kati Afrique du Sud papa loko lelo mabe check bon boyebiga bandeko bomesana olanda biso soto kutani na tato yo liwa vraiment papier bimareza rama molaye mais ngana pesi bino merci et puis mbote esika bozwami to monani na numéro oyo ezo ya sima merci na Aaron Lubamba merci et puis image